Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin man la nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Simagozon salukumu evana nzambe usingina nzambe acha kimya mawapambuli na iza likolo ya owa tina makia za la mawa tope gidi ya mukini mubimba Iwana ntoma wabiso Muhammad ibn Abdullah kimya weza hapeli kule ya famina ina wa sahaba na na watu nyoso balandi ansenima ya Muhammad na bosolo chimo kule ya suka nzambe andi mlebiso dua lokula limesano lobi zali mwongo mkule ya lendi moko pami mikulu oyo Prophet Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam abande kusala karem oyo abande kusala yaki pona kuremeksi nzambe pambate zali ju oyo abotama pe ezalaki lisusu karem moko ya kosala po ete misala etango ezala posante epai na kolo nzambe ekuta ye azali na karem. Naam, batunaki concernant karem ya mokolo ya lende nde boye a répondre zaka yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi, zaka yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Nde a répondre alobi oyo ezali mokolo oyo ngai na botama pe ezali mokolo nzambe a revela nde abandai kosala karem pona ko remercier kolo nzambe. Alobi na maloba na ye mususu tu'radu al-a'malu ala Allahi yawma al-ithnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im. Alobi ete misala ya batu emataka epai na kolo nzambe mokolo ya lendi na mokolo ya jeudi. Nde ye alingaka kosala karem po tango misala nezo mata epai na kolo nzambe e kuta ye ke azali na karem. Naam, donc mokolo ya lendi na mokolo ya jeudi ezali moko pe parmi ba jour o misala ya batu ezalaka présenter liboso na kolo nzambe. Donc ye Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai kosala karem po tango misala na yezo zala présenter epai na nzambe e kuta ye azali na karem pamba te karem ezali moko parmi misala oyo ezali na bolamu ebele monene ya bolamu oyo ya mutasali karem mutu ayebi yango azali te sauf kaka nzambe nde ayebi monene ya lifuti oyo. Ezali moko parmi biloko oyo epusaka mutu pembeni ya nzambe, ezali moko parmi biloko oyo esalaka nzambe afuta mutu wana bolamu. Nde Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam angaki bongo profiter na kosalaka karem. Ezali pe moko parmi biloko ya malamu oyo tokoki kolanda ezaleli oyo ya kosala karem na mikolo oyo. Lobi kozala bongo lendi jour oyo misala ya batu ezalaka présenter epai na kolo nzambe, yani misala oyo bandai kosala ya malamu na oyo bandai kosala ya mabe. Donc lendi bamemaka yango likolo kokende kopresenter yango epai na kolo nzambe. Ndenge moko pe jeudi nde Prophet Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam azali kosala karem po ete tango misala ne eza présenter epai na nzambe ekuta ye azali na karem po ete aprofite pe na bolamu oyo ezalaka epai ya bato oyo basali karem. Naam, oyo bazwi makasi lobi basala karem nzambe afuta bango bolamu oyo ya karem na biso lokola tokutani na mikolo ezali koya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.